Mbote pe kimia na mabota na bino esika ezwi bino ebele liboso ya betandweke ya kolanda magazine promotionnel oyo kitoko macro oyo ezalaka présenté par nga wa bino le docteur de la presse congolaise Robert Kutinga. Tofungula basango mingi bana ya Congo bana ya Kinshasa na njili quartier 4 awa ezalaki nde sombele suka bisanga. Bakonzi ya Congo fo boyeba kodiscipline ba oyo batali policier po policier bolobaka mingi asurveillaka ba peuple na babie na ye mais oyo policier akoma kobela na ye masanga nzela pe désordre sur désordre. Awa policier kwiti abandi na ye kobeta ba balle perdu pe eke kokwela na nzoto ya mwana ya batu ya 16 ans botala ndenge nini epesi pasi na ma papa na ya leli pe botala ka ya mwana oyo bakonzi ya mboka bokota. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo, awa toza na commune ya Njili na quartier 4. Eloko fobo yeba, ba loba na bisoke, ba policier, ba gardaka peuple na biloko na ye, ba sécurisaka peuple. Mais oyo to koma komona, eza kutu peuple nde akomi ko garder policier, e komi na ngonde silikoti, kota dusula bima. Awa na quartier 4, policier na kwiti abandi na ye kobeta babal perdi pe ezwaki mwana ya 16 ans na loboko na lokolo pe ebukaki ye mukuwa ya mupende pe ekomi problème wapi na sekomafa epesi pasi ti lelo papa na ye aza kolela se kolela mbongo eza te awa pe simba benda makambo ya mbongo. Pourquoi boye basoda na biso ba comprenaka na bango te police eske mokonzi ya provincial ozoyoka Blaise Kilimbalimba mokonzi landela bato na yo po mabe ezali ya kosakana te to koma komona policier na bar kobina bibina bina ezala nanu te parce que wana eza milie na ye te. Ya boye pe azwi munduki ndenge nini ya koboma peuple te pokwiti eza kodirige ye nzambe. Ya boye esali kitoko te boyoka papa. Dans la quartier 4 Njili, les combats oyo azali mwana ya 16 ans, azwaki 2 balles na nzoto ya ba policier na sekomaf. Donc balle moko ekotaki na loboko eleki, moko ekoti na mopende ebuki ye mukuwa. Ndi yango wana aza pe na ba balle wana ndenge aza wana. Eko tozoluka mayele pourvu que azwa soin ba opérer bazongisa mukuwa mwana balongola pe sasi wana. Balle za na kati tozo dépenser pour na antibiotique bakisi makambo nyonso ba pansement ya pota tokotaki pe radio yango ezo senga sikoyo mbongo ezwa mapomsa ba opérer mwana. C'est ça les moyens nous manque oyo ko sala mbango de sala biso pasi tomoni susu ba kangi basinga boye zedi kamuni wala les attractions munga ngatiaka wana pourvu que misisa mwana ezala bien tiré tanga ko opérer aza na facilité boyoki ya lokuta ezate ya kofonde ezate. Bomoni esika tokomi kokoma bozwa ba disposition ba konji ya police ba konji ya FARDC bozwa ba disposition po na ba pilier na bino pe pona ba agent na bino po boye peuple ekomi kobanga ezali susu sécurité. Blaise Optique yende mosungi ya bana ya Kinshasa oyo asimbi makambo nyonso etali manette boya ebele na ex chef na local 19 bokota pe boya ebele bino bato bozalaka na programme ya miso awa mofture $20 mata pe vers $25 mata kado ya bana ya Kinshasa bana ya Congo boya ebele. You're broken down now. Wow. No. Banda ya Kinshasa bana ya Congo yeyo mosungi ya Congo mobimba pe na makambo etali misu na bino. Blaise Optique yeyo tala neti kado amesana kopesa bino des années mikolo na mikolo atika kana ete azama to imangongi ko luka toujours ko aider peuple congolais po amona clair parce que Bartimé amona ki awa
Blaise Optique vers na dimension nyonso e bandi na $25 pe monture e bandi na yango kaka na $20 ti mata. Il faut boyeba consultation pe na ba matos ezala te ya 2025 te mais ya 2050 parce que awa soki omoni te c'est que lukuta eza marke ya baverte soki ekoye panzani mpe ekoki kosalela yo badeka na misu me awa eza na bavere oyo ata esali ane na bane epasukaka na se te mpo na kozwa bango okomi na yo kaka na rond-point molar ex shoprite okoti na yo na kati na lokale 19 na prince kasavubu oza na yo mobimba kaka na kino wazisi nolo wana obuka na tendeko yaka omona ozwi Blaise Optique na ba numero oyo 081 98 92 222 lisusu na 090 17 95 767 oza mobimba oza na kati Blaise Optique ata bikamwa yesu asala alobaki bao bakoya na nsima bakosala koleka ye ya solo na ye kokomprendre yango na Blaise Optique bikamwa eleki ndelo. Bana ya Congo, bana ya Kinshasa, concertation oyo tozelaki ya bakandida ya seni présidentielle bana ya Kinshasa, bana ya Congo. Il faut koyeba ke na cadre ya concertation ya seni candidat présidentiel, ba candidat président ya élection ya le 20 décembre 2023 ba sanganaki autour d'une même table en vue ya ba élection transparent, inclusive et apaisée ya koyeba ezake na cadre ya concertation ya seni candidat présidentiel chaque candidat alobaki likambo amonaki malamu te. Parmi ba candidat Matata Ponyo na ba propos na ye a evokaki likambo ya ba avion ebele atikaka. Frank Diongo ye atunaki mituna mingi na président ya seni ya liboso na likambo etali mesure ya décrispation po na bujakera abetaki lisusu sete na likambo etali ba macaron proportionnel ya nombre ya ba témoin pe Félix Tshisekedi alobelaki likambo mingi ya kofutisa ba carte na 2000 francs po na kochange ba carte oyo ebeba ba elongi pe na ba écrit ezomonana te pe likambo etali kofungula ba bureau de vote na même heure na yango président ya seni arasiraki bango ke nyonso eza prêt à 70% pe bazozela arrivé ya 19 000 machines de vote pe élection ekozala bongo le 20 décembre 2023 oyo seni eza kosala mosala pe candidat nyonso présidentiel a se retrouvaki na mituna na ye pe moko alobaki oyo ezalaki vérité pe azwaki résultat na yango epai ya président ya seni mais pasi pe mawa eza kaka deux candidats président bayaki na bango te nayebi te soki eza nini mais oyo biso tomoni pe mituna oyo ezalaki important elobami moto nyonso azalaki rassuré parce que ye me ipe kutu azalaki wana parmi baopposant ya makasi lamuka ye nani Martin Fayulu pe azalaki wana mobimba pe akokoka pe epesaki pe mwa eloko le 20 décembre confirmé que élection ezali ezali ko ezali que le meilleur gagne
nde mwana ntemi yango yo bozalaki kozela pe koluka soki ekobimaka corps na ye mais eloko fo comprendre décision ezomaki ke corps na ye ekobima pour bientôt mais bakokunda yango bongo na village natal na ye tolanda avec précision na observation ya magazine promotionnel Macron. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo, eloko fobo yebake. Nde mwana ntemi oyo toyebaka asilaki deja kokufa, mais ti lelo tozalaki na ba programme na ye vraiment te oyo etali makambo parce que tozalaki kozela gouvernement epesa biso linie. Nzoto ya leader ya religion ya Budidi ya Congo na kombo ya mwanda ntemi ekokundama na village natal na ye na Suku Malongo na territoire ya Luozi na Congo central na yango. Compromis ezwamaki entre gouverneur ya ville pe délégation ezalaki composé na famille biologique na église Bundu dia Congo pe na ba notable misusu ya Congo central. Il faut koyeba ke délégation ekumbamaki bongo na ministre ya droits humains Fabrice Mpwela na yango gouverneur Gentini Ngobila atalisaki bangoke sur le plan sanitaire et sécuritaire et kozala pasi bakunda ye na résidence na ye ya makampane pour rappeler Zakari Bandwengila oyo ayebanaki mingi na kombo ya ndemwana ntemi akufaki bongo le 18 octobre 2023 na âge ya 77 ans. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo, boyoki est-ce que bomoni, est-ce que bo comprendre nde mwana ntemi ebembe na ye ekokundama na yango lisusu awa te lakini me ekokundama nde na Congo central kuna esika masolo pe makambo bele ya ye bakoko basengi toujours azonga na mabele ya bakoko esala pe mwa elengi biso tolobi même moral na famille. Makolo lopango ezalaka ya koloba mingi te parce que awa avec $1,300 ya pamba nde ozi lopango mais avec $300 ya avance oyo etikali oza kofuta ndambo ozi lopango ya mokoka epa ya nani epa ya moto alongoli bato balocataire pe bakomi babayere présidence komukanga ye nde espoir ya bana ya nchangu tolanda na bokebi pe boya ebele. Transport orphelin de Kinshasa. Mwana Kinshasa yebake le 18 décembre 2023 oyo ekoinda mabe grâce ya présidence komukanga oyo lobike na occasion ya anniversaire na ye pona ko célébrer yango ensemble na bakinois tout à côté la bakinois 2520 moto mobimba oyo ekomema bakinois ofele kobanda kingasani kino victoire te kingasani ya ofele sans kofutata un likuta dala après kopesa plus de 5000 motos na bawewe ya Kinshasa après côté la bakinois opération comme kolo lopango na $1,300 ya pamba les géants ya bawewa présidence komukanga aye na mbata mukolo avec transport orphelin. Merci ndenge na lobaka président Ziko azali numéro 1 ya ba motocycliste nyonso ya Congo de na lakaki keno na sima ya kopesa plus de 5000 motos na ba motocycliste na sima ya kopesa plus de 9300 parcelles na ba congolais lelo na lobaki événement ya sika oyo kosalema le 18 décembre ya année oyo le 18 décembre ya année oyo ezali anniversaire ya président Ziko nde asepeli a fêté na ba congolais nyonso. Président Ziko azali kotia plus de 2520 motos 2520 motos et comme ma population kinoise jour wana ofele tolobaki destination et kozala kolonga Kingasani tina victoire bakomata moto ofele banani oyo bakomema bato ofele ba motocycliste bazali ko soutenir président Ziko bokomona bango na ba brassard ya rouge c'est-à-dire montale nyonso bokomona na brassard ya rouge jour wana le 18 décembre
ezali parmi bato oyo bakomema bato ofele jour wana yango nde tolobi mpona bakinois nyonso coup d'envoi ekozala na quartier 3 ya Masina na ba 9h jour wana nde tolobi lisusu 1000 personnes bao bakomata moto liboso bakobanda komela mpe mai tokopesa bango babouteille ya mai ndenge ezalaka na kati na avion bato bati na avion bapesa mwa eloko ya komela présidence kolokola mokonzi ya bamotard jour wana ekozala omati moto présidence azwi mpe bouteille ya mai nzela ozomela mai mwana ya Kinshasa oyoki le 18 décembre 2023 oyo mpo na ligne ya Kingasani Victoire mpe mikolo ezali koya to Kinshasa kosentir transport ya ofele na moto kasi yebaki opération komakolo lopango ezali kokontinue na $1300 ya pamba, c'est-à-dire opesi $300 lokola avance mpe le reste okofuta malembe pendant 12 mois mokoka. Pona bana maluku avenue autoroute numéro 3 quartier Monaco oza mobimba bino bana Masina Njili Kimbaville pe misusu arrêt PMU na quartier 3 Masina okokuta ba bureau ya Ziko Mukanga. Sans oublier avenue Victoire numéro 42 na quartier Kaouka na commune Kalamu na deuxième niveau ya immeuble Efra oza mobimba ozwi lopango na yo ya 20 sur 20 na $1300 ya pamba. Kinois yebisa président Ziko Mukanga bosungi ya population. Merci. nyonso bawewa to 18 décembre tokolema bato nyonso ya ofele mpona président Ziko Mukanga. mokonzi ya mboka apesi ide bato nyonso tu misala esalama na ngingi kasavubu partout mais awa batya makadam batya na bango goudron te batya na bango kaka ti baomona bwe na mbula oyo batya na bango cole te batya bazwela pamba baplanira ka nzela mbula oyo esali badega esali makambo eloko ya pasi toza kokontinue kosadrese mingi na bakonzi oyo basimbaki banzela oyo batie ni goudron ni cole batiki kaka ndenge baliaki kitoko ebimi pla ndenge esalaki nzela mwa kitoko bakanisaki ke ndenge etikali bongo esili bongo tokotya nsima selon calcul na bango. Ok, bayebaki te ke mbula eza koya pe ba place oyo bantamaki eza problème ke bamabulu ezalazala ifale basilisa misala tosepelaka mingi tango tomonaka shaba batie baminda pe basali mosala ekota makadamu. Ok, kalikili na bango ezalaki koantame ebimalis pe batya na bango nde goudron te tala badega ebandi kosala. Bakonzi ya mboka pe gouverneur de la ville tozokota na baélection yango tozokota na bapropagande bomeka kosala mwa eloko mpo boye pe ekoki mpe kobendela yo bavoi mpo boye eza kokende kitoko te. Tala neti mutuka oyo, tala ndenge neti moto oyo, tala ndenge bakar ekomi kokima parceke awa ekolia ekomela dembisi na supa Thomson kitoko te biso tolobi bobongisa. Agence etikala moko na ville province ya Kinshasa le guide travel agence escroquerie esila oyo lelo lobi oke poto awa ta mikanda esila ata babungisa na famille awa ta na kindoki nzambe azali awa pe okokende le guide travel suka pe voyage na fiabilité pe na ya kitoko. Agence etikala moko na ville province ya Kinshasa engaye na yebisaka bino ke awa okozwa visa nyonso meme ya paradiso okomona nzambe na pete sans kutu balakisa mikanda okokota na avion neti kaka kede neti kebo. Agence nini oyo elongoli escroquerie pe moyibi pe bato basepeli eza kaka agence moko le guide travel esika nini oyo yo kokota kaka na bureau malili lokola Canada malili lokola États-Unis directement ozo comprendre que oza libanda ya mboka. Le guide travel agence
Pourquoi okoki kolinga peuple congolais na niveau ya boye? Pourquoi okoki kolinga Congo na niveau ya boye? Nano na mona sentiment ya boye. Tala ba famille bazo piquer crise parce que escroquerie to na yango ekomaki 95%. Mais yo oye otosi na yo makambo mokonza mboka bo se créer o aider mboka na yo o pesa pe baninga misala. Oh suis bango ndenge nini? Zo numéro. Nabi nini? Naso banani? Est-ce que vous avez zo numéro. Tolingi lisusu chantage wana ya escroquerie parce que awa. O kokende na yo partout o talanga na kei. Bimaki. Les guides na kei tala na kei tala legi na keyo tango na yebisaka bino eza na ba femme pe na ba fa. Pourquoi na lobi boye? Elingi koloba ke eza na mwasi moko oyo asalaka ya minene pe ba congolais bandima pe bana nchangu ba respectaka maloba nyonso alobaka aussitôt dit aussitôt fait. Ye nani ye yo mama ya bana ebele mama Leti Salaria oyo aza ko continuer ko frapper aza ko tika te. Botala mama Leti Salaria kaka na nchangu awa na ntsele botala makabonini ya salaki. Ayaki kotala vraiment na quartier Makayabu ndenge bayambaki mama kaka lokola Yesu tango akotaki Jérusalem. Awa pe batandelaki ye lisusu maputa ya kosakana te engaye. Mama Leti Salaria suka na mwasi suka na femme. Botala ndenge ekiteli na ye ndenge ba mama bayembaki ndenge bayambelaki ye. Mama abandi kotalisa réalité ya mwasi il faut azala ndenge nini bako sabangote na bilobele na bango ye vraiment nde masolo pe aye kotalisa bango. Est-ce que boyoka yeme mama boyoka maloba foyer bisa vision zaka ateke lelo son asilisi fona bala libala c'est bien mais nakati ya libala après libala elo oni omemi mona musika mama biso anda oloba Miss no esuka kaka komona o eza liboso zolo lote. Tindika mwe mona musika. Komona musika eza isika batu kutu ba mona limite. Yo leka, loba que tu peux aller au-delà. Mwasi ya mayele ya boyenano na tikala komona te depuis na botama. Est-ce que boyoki botala pe ba mama ndenge ba sepeli. Viva! Viva! ABDP viva! Viva! ABDP viva! 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 Démocratie, travail et progrès! Wape atika kite botala ba komite ndenge nini apresentaki ba oyo ba ko représenter ye soki azalite pour ba base nyonso ezala solide. Tala ba mama ba beti maboko ba sepeli boyoki bino moko pe bomoni. Tangu tombe mama Leti Salaria nde masolo awa ntele tombe bikote mususu pa moyen ba maluku awa. Yo soki ozangi mwasi ya boye soki ozangi vraiment honorable ya boye vina yo kokufa. Mécanique etikala moko na ville province ya Kinshasa na deuxième porte ya Kin Oasis eza tour mécanique vision de l'aigle awa problème ya mutuka esili boya ebele parce que ba matériel ya nouvelle technologie ezali awa pe ba ville breaker ba chemise pe ba pièce nyonso nde ozwi avec assurance. Bana ya Kinshasa bana ya Brazzaville ba pesi biso eloko ya suka na ya somo na mona nanga ba makambo me ya mbala oyo ezande ya kokamwisa mokili pe ya kokamwisa batu ba matériel ya nouvelle technologie wapi bandeko na ngai ezali bongo na vision de l'aigle tour mécanique oyo eleki nyonso na ville ya Kinshasa ainsi que na Congo mobimba. Ozwi bango wapi vision de l'aigle
ozwi bango na deuxième porte na 24 deuxième porte ya Kine Oasis. Soki obwaki misu boye oza mobimba 0 mètre na rond-point ya Molar. Tala ndenge misala eza kosalema na yebisi bino na degré moko ata kutu machine eleki na rapidité ya boye te. Metala bango moko pe bapeseli boyoka. Toza awa toa tour mécanique vision de l'aigle. Toza ici au Bungaté sur 24 en face à cité Oasis. Référence eza autour échange. Ah biso sala misala nyonso etali libele. Rectification Philippe Brequin. Chemisage à bloc, l'étage, rabotage à kilas, adaptation nyonso au mutakoza na besoin biso sala ngwa. La fabrication ba pièces tout. To sala ngwa. Ya train, ya mituka pe nyonso mutakoluka to sala. Ata pièce na mona na rate biso sala ngwa. Donc voilà ba bisili ba nini. Donc ya on toujours benga ba patron tout, ba mécanicien tout au ville ngitasa. Place ya musala ya kosalisa musala yango baya po basetela bolingi kozwa bango ba numero yango oyo kozwa bango na pete ozala libanda ya mboka ozala na ba province nyonso ya Congo oza vraiment mobimba na 24 ko uta net hôpital du cinquantenaire ozoya na rond-point na deuxième porte ya Kine Oasis bwaka miso na ngambo face à face okoremake kaka porte oya mokie kota na kati omona paradiso ya réparation na yo paradiso ya biloko na yo anga na kokite ya biso ezande ya boy tala salut la famille, c'est Patrick Bekam. Biso nyonso tolanda mapro bato nyonso bana posa ya magazine promotionnel. Et ça c'est bien ma pro biso tout autant en magazine on a et puis au chango poids merci Inonyo Sobolanda magazine ma pro mag Inonyo Sobolanda ensemble bana ki bana Congo monde entier en tout cas nazali bosso na bino na sey na bino tout magazine na bino ma pro mag tout le monde bo s'abonner bolanda ngo en tout cas biso ba star na bino toza ezalaki nga wabino le docteur de la presse congolaise Robert Kutinga bakiselaka mingi 3 fois doctorat nde nazalaki na esengo mpe kimia ya kopresentele bino magazine oyo mapro magazine promotionnel mpo bozalaki ebele liboso ya betandeke ya kolanda magazine oyo topesi mbote na Bishop Baf Matudi Soni, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme de Dieu oyo azalaki vraiment mobimba liboso ya télévision kolanda magazine mapro ya mokolo lelo pe Chris Mukendi Kabemba espoir ya bana lukunga pourquoi pas maman Marceline Vita Mambuya pe azalaki liboso ya tandeke Rich Kutinga ya kolandela magazine kitoko oyo esali pe kitoko na elengi kisi eleki bakisi nyonso na ville province ya Kinshasa pe Kongo mobimba azalaka ye moko azalaka na concurrent te eza nani ye président de la République Moupoantombolo Fachi Beton le meilleur président de tous les présidents ye nde kisi ya bakongolais nyonso parce que ye nde tik-tak tikotake ngai nalakisi bino yeyo tala que même les ministres sont butés à la même chose que moi.